Biso. Et India, pas falloir répondre moi. Yo besoin faire un stylo na yo. Et India wa bande ko falloir répondre que je pense que les ala liboso et Yasuka. Le nom de Keina est parti na tatouage na liboko na. On passe là. Bon, je pense que les ala liboso et Yasuka. Naloba marambo extra musique, c'est-à-dire que marambo Italie musique T. Je prie la famille, j'ai ramené quand même la télé. Parce que je pense que donc tu en fais partie, donc tant que famille dans la famille, donc on va répondre en une bonne fois et une dernière fois. Ok. Mais avant toute chose, on va tout le la biso. Bozo ba fei na ba stylo. Yo pezo fei na stylo na yo. Parce que nous avons sa version courte. Il y a réponse nangai. Ok. Mais bah, âme sensible est comme si on a choqué. Mon passou là. Oui. Au moins biso to botama na kin, to kola na kin, to yepe na poto. Ouais. Yepe na badumso botama na poto, ba yepe na poto. Ba kola pe na poto. To bi valeur il y a famille. Il dit famille va ni non nani mbiaka famille. Papa. Après maman. Quand on a qui bandolo papa na maman baza banani. Baba Nzambe. Bah il dit que la question est bino, ma réponse est non, c'est vrai, je réponds parce que j'ai besoin de la suite. Parce que quand il terrain, il faut répondre en gros. Et je vais être sérieux pour la répondre en gros. Papa na maman baza banani. Baza Nzambe c'est. Ah OK. Donc là je vais encore continuer. Ma maman parce que ma maman va toujours qui ne m'habite ma maman a toujours un sentiment et puis un émotionnel, c'est-à-dire émotion et perdre raison. Ok, ouais. Je m'adresserai plutôt au papa. D'accord. Parce que je suis plutôt ma père. Parce qu'on a dans ça là j'ai moi 5 questions avant de répondre. Mon passou là. Yonde osabouye soki osalaka jie moko bepoka o répondre ba papa bazalaka nde ba mama bazalaka émotionnel. Non, répondre la question batuni yo olongolaki tatouage ya Keina na liboko pona nini na longolaki yango parce que x y a b c d ozomema na masese pourquoi pas Faustin yo bongo mama na bino te papa na biso akufa te papa na biso azalaka elakisi nini. Tu cautionnes que papa n'a bien akufa. Alors un mort ne se balade pas dans le tatouage. Père wana akufa tant bon babuma kaywana. Tu comprends? Ok. Donc père wana oyo balba ki akufa na ba tatouage wana. Ako se balader sous biso to africain maloba. Ako se balader sous na tatouage. Yo soma na muta kufa zo tamona tatouage. Ils ala ratin. Olo yo on a 12 ans, on a 9 ans. Moi, je suis 19 ans, je suis un colo. Si maman n'a eu à l'obliquer, je considéré comme orpheline. Non. Et là, qui c'est que papa n'a pas akufa. Donc, si on a 20 ans et quelques, on y était all, maman n'a binoté, papa n'a pas akufa, papa n'a pas. Et là, qui c'est nini? Tu cautionnes que papa n'a bien akufa. Alors un mort ne se balade pas dans le tatouage. Père wana akufa tant bon babuma kaywana. Tu comprends? Ok. Donc père wana oyo balba ki akufa na ba tatouage wana. Ako se balader sous biso to africain maloba. Ako se balader sous na tatouage. Yo soma muta kufa zo tamona tatouage. Ezala ratin. Eh wow! Le nom de Keina est parti. Maman nangaye. Eh wow! On passe là. Bon. Jesus, I love you so much. Et Yasuka. Naloba marambo extra musique, c'est-à-dire que marambo Italie musique T. Je prie la famille, j'ai ramené quand même la télé. Parce que je pense que fermez-moi. Donc tu en fais partie, donc tant que la famille dans la famille, donc
On va répondre une bonne fois et une dernière fois. Ok. Mais avant toute chose, on va tout le la biso. Bozo ba fei na ba stylo. Yo pe zo fei na stylo na yo. Parce que on peut sa version courte. Il y a réponse dans l'œil. Ok. Mais bah âme sensible est comme si on a choqué. Mon passou là. Oui. Au moins biso to botama na kin, to kola na kin, to yepe na poto. Ouais. Fallu on a raison te papa, tu vois. On a raison te. Ba kola na poto. Que mi valeur il y a famille. Si vous avez posé maman wana a déclaré bon que papa abano a kufa. So yo papa ozaki ko se comporter responsable et pas ya bana. Donc yo papa ozaki ko se comporter responsable. Est-ce que maman wana elle a déclaré bon papa a kufa? Maman a déclaré bon que donc là je vais encore on a continué. Ma maman, parce que ma maman va toujours qui ne m'habite ma maman a toujours un sentiment et puis un émotionnel. C'est-à-dire émotion et perdre raison. Ok, ouais. Je m'adresserai plutôt au papa. D'accord. Parce que je suis plutôt papa. Parce qu'on a dans ça j'ai moi 5 questions avant de répondre. Mon passou là. Il y a un saboué soki. Kolo. Yo, on a 12 ans, on a 9 ans. Moi, on a 19 ans, il y a un kolo. Soki maman a eu à l'obéir. Ngaïba n'a pas considéré bango bazaba orpheline. Non. Et là qui c'est que papa n'a bango akufa. Donc soki yo a 20 ans et quelques. Oyete olo bana maman na binote. Papa n'a biso akufa et papa n'a biso azala. Et là qui c'est nini? Tu cautionnes que papa n'a biso akufa. Alors un mort ne se balade pas dans le tatouage. Père wana akufa tant bon babu makayi wana. Tu comprends? Ok. Donc père wana oyo balba ki akufa na ba tatouage wana. Ako se balader sous biso to africain maloba. Ako se balader sous na tatouage. Yo soma muta kufa zo tamona tatouage. Ils allaient arrêter. Il y a un motombo kolo. Yo, on a 12 ans, on a 9 ans. Moi, on a 19 ans, il y a un motombo kolo. Si maman n'a eu à l'obéir. Ngaïba n'a pas considéré bango bazaba orpheline. Non. Et là, qui c'est que papa n'a pas akufa. Donc, si vous avez 20 ans et quelques. Oyete olo bana maman na binote. Papa na biso akufa et papa na biso azala. Et là qui c'est nini? Tu cautionnes que papa na bino akufa. Alors un mort ne se balade pas dans le tatouage. Père wana akufa tant bon babu makayi wana. Tu comprends? Ok. Donc père wana oyo balba ki akufa na ba tatouage wana. Ako se balader sous biso to africain maloba. Ako se balader sous na tatouage. Yo soma muta kufa zo tamona tatouage. Ils allaient arrêter. Kolo. Non, il y a Faustin. Non. Non, bandeko, mbote na babone à Miss Elongation, mbote de partout où vous êtes, mbote, bandeko nanga. Bison soutoyo ki fali pour par raison à pesi bandeko. Pas Faustin na d'accord na yote. Na d'accord na yo tata muke wana raison te. Oza na raison ata muke te. Réponse na yo en tout cas taper à côté. O taper vraiment à côté na réponse na yo. Est-ce que mama wana, mère wana, mama wana o azalaka na émotionnel, aza zoba a telemaka boya a déclaré que bana nga bazalaka ba orpheline bazala na papa te. Est-ce que yo papa so zali kozwa soin ya bana na yo? Maman ninga tema qui déclaré bongo et si bon mona moi saboti na mobali wana zoka soin ya bana na et puis maman ya lo baba bêtise na public jamais so ozaye kozwa soin ya bana wana ces derniers temps okipaka subana te osundoli bana
c'est normal maman peut-être na se akanda bien na se so ya nini lo baba langage ya bongo mais yo etant que papa yo ko considérer yango te oko komisa bana na yo moko benemi na yo te fali o raisonner mabe makasi oko komisa bana na yo benemi na yo te lokwa mama na bango alobaki ke bana nga bazaka ba ofele yo shozaka kakipaka kokolo ndeni yo yebi ke niki alobaki bana nga bazaka ba ofele yo yebi ondeni po yo zaka kipaka kokolo kata ye yala popo yala bye bye ndeni yo yebi ke ba déclarer yo mort c'est otala no internet okosaka batu tiens otala internet makasi ipine neza na mikolo batu baza focaliser nanu na makambo ya le 24 juin yo obeti nanu ko souhaiter roga ba encouragement batu bake ko soutenir omoni yango esimbi te batu bakipe yango te alo yesu ko leka na émission lamusa dossier pourtant batu bakoma kuna fali okunda promotion a faire gola o amote ya mabe naza na batu ya musicien profane te ato saka analyse nazaka ni pour ni contre. Maman naza zo batin pour déclarer que bana ngai botika bango kimia bazana tata te tata bango kufa. Tangu mama ye moko azozwa charge ya bana alobani bano bazana papa te poso yo papa oza kozwa charge ya bana yo ata komi na 20 ans ata komi na 19 ans tant que abalite akei na maboka mobali na ete aza mwana il faut yo papa o répondre na ba devoir na yo fali o zarande bobolo boye o répondre mabe makasi fallait que to olobano ka ke no yo isa mamba famille na ko répondre ngo na publicité falo boya no ko répondre ata po pesi batu pe elengpe yo répondre mabe ana réseau ata mukiete wana réseau ata mukiete soki mama déclara ki bana baza ba orpheline et que bana ba accepter on yo papa rôle nini yo salaki démarche nini yo papa osali po o telemela maloba wana ke bano yo baba nanga baza makila nanga ata mama na bino lobse ke fali yo banga niki fali yo banga niki fali yo banga niki po ani te tong niki a déclarer ki bongo yo pe fali po na ni to telema ki loba ko loba bongo te bano baba nangai tuko yo vandi no e bobolo ya bien ko ma chérie mon frère tangu niki a lobi bongo le yo po chiki yango pe bongo lati yango pe njoto mama bango alobaki papa bango akufa okepe ko boma pe tatouage fali non ozarande boye pona nga kufa ko vano kakipaka ndo oloba ozaka pikipa wana fa ki ovana yo loba no makambo te oyesu uko binde babenga ko irresponsable réponse na o ebimiso su mama na aventurier irresponsable po en autorité te o lakisi penda fali yo na du côté bana niki na bana na yo oza na autorité ata mukete tangu niki alobaki papa na bango akufa yo siko etant que papa okufa toza na bomo démarche nini yo salaki pona kwa boli balangage ya fali ya niki effort nini yo fali osali pona ko neutraliser ba langage ya niki ezo esika te ya kotalisa bana bino bolanda mama bino te ngande papa pona nini otelema osimposa kite na ba langage ya niki wo ya Faustin ozarande boye yo kasi nongo répondre bien o répondre mabe makase sopi yo soki mama na yo alobi ke azalaka elakisi nini tu cautionnes que papa na kufa alors un mort ne se balade pas na ba tatouage père wana akufa tango bango babomaka ye wana tu comprends ok donc père wana oyo balobaki akufa na ba tatouage wana akosi balade susu biso to africain maloba akosi balade susu na tatouage yo mwana mutu akufa azotamba na tatouage ezalaka te ya moto mokolo yo oza na 12 ans te oza na 9 ans te mwana soki okoki ba 19 ans ya moto mokolo soki mama na yo alobi ke ngai bana na nga nazoconsidere bango baza ba orpheline non elakisi ke papa na bango akufa donc soki yo oza na 20 ans et quelque oye te oloba na mama na bino te papa na biso akufa te papa na biso azalaka
Il a dit c'est nini. Tu cautionnes que papa n'a pas. Alors un mort. Sikoyo yo sikoyo papa tango yo kufa te yo zana bomo sikoyo yo lobini. Oh Faustin. Non, Falluan a raison te non, on a raison ata mukiete. Soki mwana ya 20 ans aye ko lobate, a telemite po loba papa biso akufa te papa so zana bomo. Sikoyo yo moko papa ngo sikoyo démarche ni yo salaki. Polo bana bana wana ke ndenge nini mama mna zolo banga na kufa ok na kufa te na bomo bino bo vandi kimia bo lobi lote c'est que yo po se o accepter ba kunda yo po accepter ko kufa wana bana ba victime ok osali ba wani ko na yo bana bazo futa ba poka se longwa tamandefu longwa opianga kanda longwa. So, il va faire fion, pion.